Dépense à London TV avec des Bruno original. Au vent de sali direct. Na koloba lisusu tengai ngua. Yo sala baje na Dubai bisiko kendaka. Yo saze aquarium ngé panzana. Dépense à London TV. Siko bino bolinga siko kena ezala ndenge mani kamanya. Akiko za roba batu ya mutu akufa na mama yemo. Ya yake ezo sa robe wana. Dépense à London TV. Madame talent yemba mako au point ina bistro. Yo kasa bozara ba pasteur. Bozara ba passe-temps. Vous êtes de passe-temps. Dépense à London TV. Tozaba pété tokena ki bo pasteur to bongola mitema. Dépense à London TV avec des Bruno Bonjour, original. bonsoir, Mbote Nabino Babone Nabiso sur Demet TV original. Ça dépend de où bonsoir Libaku ya Kolanda. Émission Nabiso, émission Nabino ya Kitoko. Ouais, pesa makabongo et pas n'angamoko Cynthia Mbombo autrement dit. Moi na popi ya munene le Kilimanjaro de la presse. Au boy au sali mokili na yo. Bino Babone Nabiso sur Demet TV na lela bino ya tro na lingabino makasi. S'il vous plaît, vous partagez la émission. Vous continuez à s'abonner. Bah open vous s'abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Parce que na kati ya 2 TV original ezalaka masolo kitoko bozo raté et bino bino mnoka bo raté s'il vous plaît bo s'abonner abonnez-vous vraiment massivement na pesi mbote babi na merveille na sima toujours caméra o asara ke na bima boy o asara ke na bima rambenjolo o asara ke na bima lisusu ndenge bolula nga na bandako memno parce que bino kuna ba diaspora botala ka biso mingi na TV quoi veut dire que beaucoup tsanga vraiment na bandako na bino sans kotoke bokoti singa botali pe boche ba j'aime pe boche ba commentaire pe bo partager émission tabilo bo salela ngado et sala nga pena kitoko makasi. Je dis un grand merci à mon boss Babi Debrino original hein. Toujours hein. Merci papa la confiance au pesa nga Cynthia Mbombo autrement dis-moi la popi ya munene tozoko ba toujours kaka na musala. Lelo na plateau na ngana zanga mokote nazana moko ya bino o ekoma déjà parler na ye C4 li dobi babi mutu alobelaka mingi nde bolingo lelo na C4 tokoloba nini babi mama eza ya koinda makambo ezali C4 babi ye akotika te bango balobaki babetaki kelelo est-ce que ya bango ekebongo nini ya bango ekebongo to découvrir ensemble na C4 lidobi merveille kuna fongolela biso plateau na biso to yamba bongo C4 lidobi C4 ok ma biso bwendeni. Ma chérie, bonjour. Bonjour. Cynthia Mbombo, moi na popi ya munene Kilimanjaro de la presse. Na benga kemi Kilimanjaro par exemple vrai munene. Na ebisi. Ko ça ba j'ai moi sabota ba bandeliti suka na taille normale. Nya surtout à vimba. Amela te lo kwa bango ka amela vimba. C'est naturel. Pas c'est trop naturel. Voilà. Biso za solo bilingala na suka faut que ça est mon enfant c'est pour ça bien éduqué. Donc c'est ces quatre lidobi la personne qui parle trop de l'amour, mon temps a trop attaché pe à bassi. Donc là j'en profite directement et on fait sa maman nana nakati ya Afelco représentant Apelco représentera ba maman vu que ayambanga très bien maman nano je vous salue en passant maman ben respect belé présent Junior Moyowaou Waza asimbi makambo tali donc bino tout na lingara bino tout le monde makasi mingi vu que bozaka bato bazaka na compréhension na vite boyinde bato bazaka na compréhension tozo boyande bongo c'est pourquoi yango bakena makambo tali libala tala kende mama yemo. Quand maman actualité na biso c'est quand déjà continue c'est quand babi internet eza ya koinda babi moko ya kirindika abali lisusu parce que babalaka na bango déjà tout monde écrasé mon bali tout monde manya malika abali maman na libala kanya internet libala salami na Sozacom libala salami na Washington yo sala baje bala za na couleur naturelle yo za la mbungi libala za na succès babiloko auto za na BZT za na succès na internet yango to oboya netinga C4 na eloko tout oyo za na succès yango to oboya yo sala baje au vando sali direct na koloba lisusu te ngai ngua yo sala baje na Dubai bisiko kendaka yo saze aquarium ngai panza na pou na matungela ngola etsa bato kanga o mona ni mpende konda yote matungela ni na lataki yo bien sûr au bain na mois de mars na pesi ba matu ba otala ngambo tebele na linga bango pona zaka 3 tachi na bino o comprendre il vanda na se
Maman yé mo zo réclamer robe moko ya libala oyo batiaka basi oyo bakufaka bakendaka mpo tozalaka na deux voiles ya libala mais ya kokufela Malika Mania ma chérie ya Cynthia poste muninga ya kapasha poste ya kezongisa mama yemo ezana salaka babenga ngoni verification soki bayebi autant de personnes bakufi na mama yemo bayebi autant de personnes bakufi na cinquantenaire barobi na bango balata yango ka deux fois mani akezongisa ngoni vya bato bakufa pona ngola musala biso mariage na la robe na voyo benga bato bakufa yo sala ba G et le comment qu'on salon les mêmes jours les mêmes jours mais mango le quoi globe sanguin ou à cela bino ba maquillage koto azala na fard à jour koto azongi eloko boye otala keninga même makambute yo sala ba jo sanctelo mona mpomo katanenge bimisi ezekete yo wana nyango lo bela nani bolo bate bo bala te ka pona boye ka bolinga na pona intérêt te ya linga mbene intérêt te zambene na kala banda na ya mobali ya kaleza problème te siko eza na succès aba compliqué à Karine Mokonzi. Oui, baba qui a Karine Mokonzi qui n'aime pas mais tout le monde. Bah j'ai Karine Mokonzi amela milangi. Balobi ke kikuli alati bienté. Oui, mtabali. Soki mani Karine Mokonzi yem tabali mobali. Oui. Siko mabena bino zanini. Siko bino bolinga siko ke no ezala ndenge mani kamanya. Akiko za robe batu ya mutu akufa na mama yemo. Ya kezong sa robe wana. Oh. Donc il faut confirmer, c'est quand on se confirme que robe aneza ya mutu akufa. Ya et loko ezeli mutu boyo sakana mutu mais ka trop de bédou. Mutu ezeli bien wa. Monsieur za modèle la robe. Ya modèle te ya trop de noir. Trop de sikama. Yo sala ba yo yebite. Ah bon? Mutu azaka mise comme rouge le quoi zondo. Batia ki ba sil na minute chana ngwa l'émission. Toza ba drinker bondi maki drink na bino. Oui. Ya. Qu'est-ce que c'est le robe bata mama yemo. Ko la musa bat ba kufa te masirika pe makimia. Oh. Balati sa ngwa kenda na ngokimia ko la musa ete a se révolter. Vous comprenez? Qu'est-ce que son mama yemo. Au bail non bien sûr to betelo maboko na féliciter. Mais libala ngo leka kitoko to mona ba peut-être bazaki tellement ébélé. Balokoso. À 100%. Oui, ba comédien. Balokoso. Ba comédien balokoso. Oui. Ba ki libala ya mali ko bengo balokoso. Ngape na olinga na ba comédien. Balokoso. Oui. Ba maman ba to mikolo ba to baza na compréhension. So ba kutena nganze ba to na sekata pourquoi benga ba comédien balokoso. Ya. Malika avanda boye. Toza no pe bato. Tozonga no ba vana na kiti. Malika ne kirina bango tuana. Bato ba sambusa ba comédien. O to yebi kete celui de l'autre tala kena. O ba bimisa une voix lesbienne. O abima PD. O abima boye. Bane ba sambusa bango kirin dikate. Siko tande bo sopani bino nyonso na fête ya Malika Mania polia likemba moko. Polia mbisi yo tumba moko kote longwa na lisu. Donc pour nous ezali ba ko ba comédien naja dessus pour na bino je suis tellement déçu. Naza vraiment déçu. Mo benga bino boko esa ki lo kosololo. Na muto afinga bino alors ba turbino tout ba comédien bo exposa nzoto na bino ba comédien bo sala ba film a porno ba nani bo sala ka boya le bino na libala aboza bata soniko et ça linga passe pour comédien degré qui le koso ba sali kuna ntuka na nzimete ba comédien ba ko sa eloka boye obi ko zang sa maloba sekata il faut zanga maloba pour ba comédien ti ba vanda ba otala ba ke moi non a raison est-ce que na fingi moto na lobby ka ke no bango avanda ka ba finga ba comédien ngana mwana masebe j'ai fait 5 ans na Pléiade nga ba salisanga test à l'époque sono yeba ezala nana Amelia ezala poto ezala Sony na sambolonga na semence boto ka Chilo ba salisanga test na comédien mais na longwa kuna vike no soko zana kombote oliate ba fina yo mais siko nengo yesaka ba comédien ba ndeko na nga ba yana nga ba papa na nga bo ba la koso olongole ba linette po batalo pe na bien oui ba la koso et muta finga bino c'est quatre mambo zoloba est-ce que bi yaya muta finga ngana ko linga te to linga na pon intérêt te Malika finga ba comédien avant da sambusa ba comédien ba vana na ba mungwa
bavanda bango nyonso babeke no bacomédien bango wana boye et puis bobimisa ya Gabi que non okobimisa mbongo bobimisa ba vie o Gaëtan ko yoka telelo Gaëtan yoka ngo lisusu combien de fois atika baba lokoso yoka balokoso ba comédien balokoso oui mais tout le monde na libala ya Malika c'est comme si présence ya Moura na grâce témoin ezaki remarquable pendant la journée c'est comme si baika na poko est-ce que vraiment libala ya Malika wana bango basa bato ya na poko be fuba bana nango ne bandeti ngana ebi ke no mungwa atakutu na Biblia c'est comme mungwa omoni mungwa na Biblia et ça la biso bien mais baby ça va mat babela attention le quoi nga maman za comme attention ce quoi qui que C4 basala qui déchire il faut oui oui tu n'as qu'à le déchire non peut ça bien comprendre pourquoi on a bi déchire pour bien nga PD ce qu'on a ça bien que dégâts déchire ya moi si na moi si mo célibat le quoi nga mo Samalia moto abota yesu na ndaka ba meme il faut voir na seyo kanga et tant que le boisant c'est sensuel bisuko ozoboa kiti akosi yo non ça va bagé mungwa na tete bino te na lebio na bikedi na kalingiango o Yvette Kalombo sela biso na rond-point Willery Yvette Kalombo na liaki déjà bango kala fait en plus mungwa ke bimisa susu ndiko abenga nsombo omoso sali mosaka eloke zaka ndiko zaka mukie so tete ebe tapenda te parce que des fois elle la na munoko nteba et puis c'est comme bila yansombo et pasukate na lios kona bikedi o Yvette Kalombo akalinga mpanzi yo saka na oyo internet ozanga adresse ngaso bota ngabe wangu na 1 million de vues maman qui invite à lèvres sensuelles maman Niké de John maman na Prince Babia iyo identité nona bato ba internet so lobi lo tangi soyi lo kwa ba soyi bimisa na Iveko bisuko to zala na muto boyeba wana na muto ni futanga ba bisuba linga vérité ba bisuba boyo monte yo monte sarato la comme Ernest tuka bisuba yo saka na wena tema bisuba muto aza po suba na misu na yo combien de fois ngana baby sa maboko pona sani bango babali lelo bakeno sali soin ya maquillage ya maboko longola mascara bilono sto cha ba citron qui les bien na yo ato bali no mama o lati roba bat na mama mbo senga ngo il pas les bien makasi e mutu nyosa mela noir mutu nyosa mela bombe ce sont les bien ce sont de PD en bon biso tout aux aba PD na sigonga na papa Gabriel 4 ans moi na ngana télé mabo pekeli mais c'est quand même balobaki yo pour ça la PD hein balobaki yo pour ça la PD puis ba nyoso tout baleka na apprendre côté lo mombo a wakala mingi te ba bisinga ke ozalaka ko sala na ndako ya Marie Misam que son homme représente mais ba bi ke ba nyoso ba sala kuna soit disant na ndako na ye il faut ça la PD en tout cas yo pe balobaki za la PD mo yo finga ba PD finga ba lesbienne na finga ba PD na finga ba lesbienne na finga pe bato baza normal te poza kana des sexe yo moso sepelo ke na libulu manzengele so po lingo ke na kauchu pondo ezanga mafuta ende o comprendre bisiko ngana ok na bino nazaka domestique oui j'étais domestique nanda kwa Marie Misam oui nando soka basani oui j'étais domestique nanda kwa Marie Misam c'est Riti Misam ayebinga très bien ya solo oui na âge à 14 ans 15 ans yo na âge à 14 ans wana ngana na Jamaïque pas mon vieux Mala Rajab le mystérieux mon vieux na Mala Rajab arc-en-ciel des esprits mille couleurs Aruna Jabir ba vie na wana nazake pa na ye na omona musala cop mo boye pa Marie Misam maluka mta nika basani oui j'étais domestique ndoka Marie Misam na ba vérité belé et belé yo tango nika basani na ndako ba yo sota ba vérité ozo ka makambo zo na ndako ba poni ba misala bozaka matoi na mambo ba patron eza musala na biso bana misala ezala na biso ba domestique nazo kukipe vie privée na été et tant que nazaki domestique nazaki so na vandi emoko e ko sala passe na motema pona beke no atana osaki domestique nanga to no bwaka voice nanga Marie Misam ya bengana na ndako na ye ezate ebike mwana kati yo oui nazaki domestique et pas Marie Misam na bi pe moi quelque ba vérité pour natala ba tebele ba bonga na ba PD ba bonga na ba lesbienne na internet oui bon batona bando ya kuna na ndako kuna pesi yo bande ko sala ba jemu ta droguer na tongo
avola la soit za drogué yo pour mona na ke luka emilinga c'est 4 ya bo prêter nga serment te je parle oui mutando futanga selera kitoko na bavia ki domestique nyonso na vie na nga na sala loko ya zatin c'est au salon moi trop hein mutako pesa mbongo à 5 ans ami pesa lo déjà pesa mbongo à 5 ans rythme ça mfutanga ba nyongo etikala ya 5 ans ando komisanga te ke ona koma boye te ya mari c'est 4 oh valé abaka valé ezali kaka koluka ko se supporter bato nyonso bazali komona na se ya mitu ya mabele na ngai yo ya mari ke na kimia ta kam basala monument yo lukomi tenga misabo moto ba soigner bien la vie na ye bino tout et ça ka ba actualité to ko tono na makambo oyo ya pasteur Mike Kalamba to zomona sekaka oza moto lobelaka oyo loba no vérité ngalinga ko polo ba vérité banga te to moni pasteur Mike Kalamba awa asali crise maja po balobi ki bazana ba sex tap na ye il faut maja lo mama jabu maja talent ya you majabu talent madame talent ya baninga musuba sur internet tu dois salir c'est pas que ça a 1 million de vues c'est tout un problème mais madame talent c'est mbamba quoi au point il a escroc yo ka sa bozara ba pasteur bozara ba passe-temps vous êtes de passe-temps bozo passer temps na binoka librement bongo basel na nzambe c'est quand on ne touchez pas mais ouais gégé yo sala ba jimu ba longole pour ça moi sina pour ça mbali wane gégé de Madiab talent iko ba kangisa oyebi oui ngakuna lingango pasteur Moïse Mbi alobi trop c'est trop tout va reporter plainte na mutu nyonso est-ce que c'est d'une ya na linga bali buluma nzengele baloba biloba te trop c'est trop nani yo sakano yo sini accord aux aller à moi c'est moto Olobi nini trop c'est trop parabole to comprendre trop c'est trop mais aux ala moi c'est moto bo signer déjà accord ndima bongo moi ça nan ngana obet album il y a 6 titres mais tout à liboso to bongo la mietema to zamba pété to kenaki bo pasteur to bongo la mietema to zaba sœur to zaba frère to bongo la mietema même que bato bébé va consommer ngo bon oui c'est quand très loba non musel nzambe to moni bongo ba publier ya piquer crise akokiko akoki ngo ti crise ya nini ngo ikosa ka te musala nzambe ki nokoya bon de talent de go ke benga Ange Michael azaka kande ba bezo ya internet to sala to so bambonga YouTube to lia tika to lia on ndinga kimia to tino lia on ndinga kimia naza bezo luko déborder s'il vous plaît naza bezo na déborder na ndinga kimia to lia mbongo na bezo na ndinga kimia to bongola mitema bongola mama papa la plupart ba sex tab au Twitter master internet ya où ils en a ba vie belé ils a kaya ba sœur en Christ na ba frère est-ce que yo monde que te balobi que te mission ki ngandi boye mbela ave na ngai manda chante bulumbo ne bi boy et pour ça 1 million de vies mais soka baba ka ezaki ya frère outa ki la belle ki ngandi 1 million de vies na 12 heures. Ce que ça dit ni ça ni. Et ça pour mais ça na trop que non ngama ngenge ngama ta mangenge 27 fois na za solution na ya yebo loba. Oui na comprendre onga na za. Jusqu'au mata mangenge pourquoi ça abiso? To kota ba studio ya na opesa $30 ba obete na nzembo. Na yemba nzambe makasi. Pe na yebisa bino bongo la mitema. To bongo la mitema. Yo sali lo mobo yeke te peso mbongo. Ngana okufa mpiaka. Après ngana lukana lobela o vérité na bomba yo to signer no contrat o bomba ngani vala ba ka o mari misamo ba reconnaître que ngani na za domestique à l'époque pendant ndaka mari misamo yo Julie Castello C4 yo C4 yo mutubo lukaka l'homme à la vérité ya loba kaka vérité hein bomoni bino moko donc makambo alobi ngaya batute ye moko ay makambo ye moko alobi mais le sanga pas C4 na makambo ozo réclamer voile
voilà bato bakufa yo zo réclamer yango oza pe na preuve te est-ce que mutu akoki pa koke koluwe penda voile penza na kati ya voile mutu akufa po ya kosalela yango libala C4 en tout cas bato nyonso basalaka na mama yemo bato nyonso basalaka na cinquantenaire bato bakipaka mingi makambo etali bavoile ya bana basi oyo babali soki bakufi balatisa bango je suis désolé pour na poiti secret bino mo boyebisinga en tout cas manya malika ke kozongisa robe wana eza ya mwasi akufaki kala kolamusa bawei te eza mabe makasi eza mabe makasi po esimbi yo te bon pe libala ya mokolo moko osali 3 fois c'est bien na félicité po bali na mois de femme mais okoki ki responsabilité te babilo nyonso te eza na succès te na besti te otia bango na zekete vanda na se yoka C4 bon boya yebani libala eza moteke libala eleki ka bongo ok que tu laisses bâtir nzinza pamba l'équipe so ba côté sur internet c'est ok manzora lekaki 3-4 j'aime ce que libala pamba ba 500 pe 1100 à la fois 100 DK yo et beta ba kayo zo ba 100 ba kanini on ba ka ba kilogramme oh ba ka ba kilogramme ya poisson que sont appelés centimes hectares ya ba poisson na pesa ba pesa ba piodi oh mwana zo piodi moko wela ndunda basangiso siku mwa 6 4 5 vana se libala ezanga succès wana internet yango to boya biloko to ezanga succès to boya voilà biloko nyonso ezanga succès yango nde tozo boya là c'était C4 Lidobi la personne qui parlait trop de l'amour à lobby mbabi na bango na internet nyonso za libre ko loba to bona biso mukamate tozana 3 ça banalise parce que ko fingi eza réciproque to bino boleka bo finga ramtakanga bino munorote C4 pas fingi à lobby o eza a vu na ye donc voilà eza n'engage que yé moko C4 tozo chité déjà na comme dans na suka tozo chité dans émission na biso na ebité moi gentil pour na émission pour na ba abonné na biso et puis moi numéro de téléphone et puis mbote na batu nyonso o balinga yo po yondo za bo abalela ya des gars en tout cas ba abonné na biso ya 2000 télévision ngape na zaka de cœur na bino vi que na linga bino ya intérêt te na sali soirée na la 5 que $10 te na 5 que $20 na la babi soirée pe betami makasi ngana mwana likimbi taka ndungu zitende muto auta ansele silence des morts biska bakunda bawe ngana za wana na otala yo oza moi dire te paranga na linga bino telema mingi baboye na biso yo pe muto boti libaku soki za joyeux anniversaire komela nga ndi bokomelanga benga nga ndi bokubenganga kabela nga ndi bokabelanga na linga mkunde ya intérêt te oya kotana na yebi côté wana penza en tout cas bato tout babali na pesi bino bambote mais eza na mabala sur mabala libala soki ezangi sur en tout cas te chebi no moi à côté pour bokoki makamti yango moni sele kekiri na bango tout bakumba moyeke donc en tout cas mauvais Dani Mayoko doule c'était depuis span deuxième division na bac sabé balobi yonde makambo à CPSA chaque fin du mois na ndenga bien Dani Mayoko mon vieux bambote ne belé Abdul Mata na Turquie balobi na Luxembourg wana peso moni mon vieux Landry Monda balobi bilonde makambo soki na tali mon vieux Momberto na Suède mon vieux Momberto na Suède mutakaba $500 à ce qui a été foutu en transport bon tenez belé boss na biso ya 2000 télévision merci na la consultation de Bruno original babetala ka y ressemble ça fallait poupa na bisio au boy en moté donc fond du moment toujours en tout cas mon numéro de contact quand ça besoin le kobenga nga peut-être analyse ou soit pour na boy mais na lingande muto benga te ke ba finga ke pour na finga muto na mabe plus que ne ba finga ke mon numéro de contact c'est plus de 43 ya uli mo chaîne ntaka belanga mukie par rapport ya batonyonso plus de 43 85 00 82 361 à la fin. Plus de 43 ya Moucheni 82 00 361 à la fin. Benganga to sola to yeba ndeni oluko panga ndeni okemaka mais so benga pona bolingo to balana. Yo eza ba sex table te ba wa ko sa biso nga pa to balana na olingo pena bolingo solo la so que intérêt yango ba so ba sex table. Mais nga ko ngato ke no pa pour le meilleur et pour le pire. Moi ce que muto olinga bo bana za moi to mobile. So ka yene aza makamne to Kate. So ay na dinga ki mobile ko ke. Nzengele to boya. Voilà, là c'était C4 Lidobi. Il est au Kendarana et boy, et puis dans l'Ingakoyambe parce que Alobane kande ba vérité, rien que la vérité kandenge et Kendaka. Là je dis un grand merci Nabino Sobolinganga.
Cynthia Mbombo autrement dit le Kilimanjaro de la presse nabi ke bozaka tellement belé botala nga bolanda nga vraiment ya trop nazela mingi na posa ba commentaire na bino ba j'aime na bino ba partage na bino bo partage ka be mission bo commentaire pe ko finga na bino na sala ka biso pe bien hein ba commentaire na bino na sala ka biso pe vraiment bien en tout cas merci mingi na ba onyo so balinga nga na boss na ngai ba bi 2 TV original awande makambo na vente na nga ba bi bientôt c'est mon anniversaire hein, le 4 avril et ça déjà anniversaire na nga Cynthia Mbombo azobotama déjà donc naza na besoin ba cadeau na bino babilo ko ba surprise moi ba ningi ça nga penza bien ba o balinga nga mais vrai ba o balinga nga bo se manifestez-vous le 4 avril c'est mon anniversaire nazobotama et ça nga vraiment kitoko hein babilo ko na ka bo sala moi aussi moi nini okena moi western moi code wala moi nini moi 100 moi 50 et ça la moi nga kitoko makasi na pesi mbote na base na mumba ya Afrique du Sud la pesi mbote babi na Julie Castello moi na poto ya tongo makasi yo peno za na poto pena ya tongo makasi Patrick Mukasa c'est mon grand frère hein na pesi mbote babi mbala tika cuisine à défaut cuisine wana nzere za ndenge na biso famille babi kala mingi te bozo consommer Cynthia Loboko fena banda même moi ba contre-temps donc kala mingi te babi na Jenny Loboko to ça déjà moi featuring moro boye babi ba fi appel ko toujours hein kala mingi te na espace la 70 et siko ba yambaka biso to za vraiment laisse de tongi to ça moi eloko moro boye potalaka ko liande makambu te so to lieto to lobandeni moi Loboko ça la bien natali kuna mpanzi na moni yeme balobi le grand Gérard à la 70 Machel et comme on ko benga ngote Menchel yoka kombo na ebité wana soki ezana ki chinois soki côté ni nyango wana kenda kuna na ebité babi le grand Gérard na kata la 70 yende makambo na batu nyonso tu appel ko nga bino babi nanon sangara ma grande sœur chérie na linga ke ya trop moi ça tika suki na défaut moi ça tika teinture na défaut moi ça tika safu na défaut Nadia GB pe makambo na linga ko mingi babi Jenny moi ça pembe babi Judith moi ça mwindu bino nde makambo maman appel ko na pesi bino ba mbote na pesi base na mumba Afrique du Sud mbote donc abonnez-vous massivement makande na lobarake soki nzambe azongite à merveille na sima caméra na bossa na ote ba mbote na yango wana tokutani prochainement bisous bye.